au type on a Balthazar. 450 vidéos. Wana sikoyo. Pas si différent. Yango na oloba elo wana na neti na mboka lo wa Guinée. Type ana moto. Donc ya sambisa utu te donc il faut pas pendre kaka mbala moko donc aza mutu il faut pas pendre aza mutu ako vanda suna batu te aza pe politicien ba pamba ene ara ya ka lo ba yiba on comprend so ba kamyo muibe bongo na eloko ya sali il faudra tika politique asali ba politicien mboka asali mboka na Guinée mobimba. Donc, on va souffrir, on va na basi ya mabatu, basi ya mabala, dans la net, basi ya bakonzi ya mboka na bango bana ya bakonzi. Basi ya ba ministre. Pour les ana un vie na non risque. Ata batike lelo. Basi mibale ya basi ya tambona ba papa ya bano ya tambona bango. Au moins que a moto donc partout autant dans le monde aux arabes na insécurité. Pour eloko na masali on a compris. Donc, pour nous, la soki et l'eau mogo bimi, il faut luquer tambola. Donc, si Maramba Pidi de bimi, il y a sous Balthazar à bimi si aïe. C'est qu'il y a Congo, pour la biso la main. Adaptera tout, hein? Biso, ma belle sur la Congo, biso sur le bilo, on a déjà à la. Biso après à la. Biso bilo, on a ezalaga, mais. Basalongo le roi Balthazar te ya biso bilo le ka ba passer na biso ba film basala pasta bilo kwana esalama la pasta nto mo le kuta mukuna ngo tshaka ba ya dadi mukuna e alaki marambaka on comprendre eloko wana ba soit disant ba ki montage mais na ka on comprend mais biso na ba bureau mingi esalama total ba bilo kwango on comprendre ba bena ba tour parce que John a venu la vie. Comment les dit Pididi? Comment les Balthazar? Comment les dit Pididi? Donc, dans la mêlée Karachebi, so malamu kwa rapport, toi on a mitema, nde à la rapena awa so yé na ba église, Balthazar ba ali. Répétez ça. Le banayo au bout moi sinon que prier. On a le banayo. Na le banayo na fingite na montete na ebi 3 ou 4 églises ba histoire nango ngamoro na zala le rôle la témoin na réunion te ba Julien Banda au comprendre na yé donc na mona babilo kona na ebi so passe confiance exacte confiance à lui soutenir c'est l'oro ya bongo a ko sala siko ya mona bi perte ma famille ngana auto ko se suicider boyebi charge ya zwana te alaki ndenge nini pa alaki nani na famille na ye donc eza ba biloko yo ba Balthazar baza a to monara eza ba dadi eza ba biloko ba dadi ba pasteur Balthazar surtout ba chef Balthazar baza ba DG surtout awa neti awa na robu na robo ya ngote a po bazo boulot il faut me ça. Surtout la base, la bande, on a vu ça. Balobi King France Télévision, Nemakam, Osa Bezota, film bien, Hôtel à émission bien, King France Télévision, Nemakam, chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi Sotoloba Minte, tout salande Makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi nous avons la personne mon master mo sala na émission très bien Yannick Wenge la Yannick Wenge yonde makambo King France Télévision ne makambo salande makambo ouais ça va. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. La chaîne de l'actualité, la chaîne de la diaspora, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer, c'est notre souci majeur, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission du Pas Vérité avec le vôtre Yannick Wenge. Bingaraï Moto Oyo, appel dans la Ratina Kibonzambe. Mesdames et messieurs, merci de la confiance. Bingaraï les 12 malins, 12 fois maître, Neza Rito Makasi, merci la confiance. Au Bossa Rabiso, la fidélité, la bine, la 4e émission, autour de la King France, meilleure chaîne d'actualité. Chaîne OEP, ça va donner information à tout moment. Merci beaucoup. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Irlande, vous êtes en Australie. Monsieur Jomar Soudi, Nakati, Australie. Merci beaucoup. Vous êtes partenaire numéro 1, il y a King France Télévision, mesdames et messieurs.
à travers cette émission, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur l'actualité. On va parler sur Balthazar, acteur pornographique, acteur Oyo, aux photos, Fona Bengae, aux vidéos, na tamboli partout, na bisio, tout ce que moni komboana, donc, monsieur Barosimba, na banga basi, monsieur Barolingate, tout maman qui est musala, et le Kwana, et réduire confiance dans ma bala, il y a battu Beli, pas seulement dans la Guinée équatoriale, parce qu'il y a des Guinéens, mais ici au Congo aussi, et comme couper ça, battu de l'ongoli, battu confiance, oyo, battu bazaï, n'a dit que moi, c'est n'a qui n'a musala, moi, ça n'a qui n'a église, moi, ça n'a qui n'a koteka, bah, vu que place, soit aussi que mon bal azali, Kebala Balthazar, on va parler de ça tout au long de cette émission, mesdames et messieurs, Kimia, et Vandoma Bota Mabino. Je reçois déjà mon invité, Dr Julien, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, le DG du groupe 12 fois maître Yannick Wenge. Santé, santé, ça va. Vraiment, péféleur, de la route. Merci beaucoup. C'est Dr Julien, Azali, Dr Yabokoko, Yebamba, Souba, PC, Bamadi, Monsieur Amike, on a profité de l'occasion, on a fait ça en haut, on va voir que le malade, il boue, à ça, on a, peut-être à bien. Vraiment, il y a le bel route. Voilà, merci. Tu on a balancé on a vraiment zéro. Radio moderne. Ok. Voilà, merci beaucoup. J'espère que au moment qui ma vidéo ou les autres circulent dans les réseaux sociaux, des jours où tu peux il y a des Balthazar ou Azali, Guinée, Azagidé. Et qui ont eu ce moment-là? Et l'autre, on a eloko wana ezola lisabatu te kwana eyela lisabatu te na bapale wasi mbutu ebandi kutu ata osalaka na biro te deja eloko wana epesika aja mabe atosalaka na biro te soki kaka deja okoperaka kaka na serre moko to na nani moko deja basi vraiment suspecté biso babina ba surtout na l'église esali mabe namoni vidéo na église ba sambela ole pasteur cha maboko mobali asimine mwasi na zo sambela pona mwasi na confiance ezate confiance ali soutenir c'est loro ya bongo au type wana Balthazar 450 vidéos wana sikoyo na basi différent yango na oloba eloko wana na neti na mboka lokwa Guinée type wana moto donc ya sambisa utu te donc il faut pas pendre kaka mbala moko donc aza mutu il faut pas pendre aza mutu akovanda suna batu te aza pe politicien ba pamba ene yaka loba bao bayibaka on comprend so bakangi muibe bongo na eloko ya sali il faudra tika politique asali ba politicien mboka asali mboka na Guinée mobimba donc on souffrir ba mambo wazaka na basi ya mabatu basi mabala dans net vena basi ya bakonzi ya mboka na bango bana ya bakonzi basi ya ba ministre ko zana un vie na na risque ata batike lelo basi mibale ya basi ya tambola ba papa ya bano ya tambola na bango au moins que a moto donc partout au temps dans le monde aux arabes na insécurité po eloko na na sali donc on a comprendre donc pour nous la soki eloko moko bimi il faut luke tambola ya donc si makamba pidi de bimi yepe sou Balthazar bimi si aye c'est na Congo wa po ya biso la ngana adaptera tout biso mabe suko ya Congo na biso siko biloko wana déjà ya la biso ape ya la te biso biloko wana ezalaka mais basalongo le roi Balthazar te ya biso biloko eleka ba pasteur na biso ba filme basala pasta biloko wana esalamaka pasta nto mo le couteau mukuna ngo tshaka ba ya dadi mukuna eyalaki makambaka on comprendre eloko wana ba soit disant de ba ki montage mais na car on comprend mais biso na ba bureau mingi esalamaka total ba biloko ngo on comprendre ba bena ba tour au senti bena ba se ba kota na lo ba na ebi ba église o ba biloko o le karana so to ba binsa ya Congo le ka Balthazar ngana ebi so bo landa ki pasteur John te pasteur John abini na bi comment le dit Pididi wa Congo le ki Balthazar comment le dit Pididi donc dans le karache biso malamu ka po to na ba mitema nde ya la kapena awa so yé na ba église ba Balthazar ba ali répétez ça le banayo obo ya moi sinon que ko prier on a le banayo na fingité na monté te na ebi 3 ou 4 église ba histoire nango ngamoro na zala
le rôle a peut-être témoin na réunion te pas Julien Panda au comprendre donc na mona babilo kona na biso passe babimi sanga le roi témoin to sambisa babilo mususu do mo peno vande otala ezo le kawaki na balabala tête mais na église tu comprends quatre églises ya nzambe ebo soto na ba mouvement ba Balthazar le sou ya tembe tu comprends donc za babilo ko to ko tolérer tu comprends to na baleki to za na basi to za na bana tu comprends donc ya babilo moko so déjà ba sala ngo Balthazar kuna pe ba o déjà ba sala ngo ba banga eko sila po so ba otika ngo po Congo soka eloko ebimi na monde na monde ya chirurgie nde ayeko omoni net nde na Congo ekoma to biso eloko so ebimi tobima loko biso nde bakolo nango sikoyo ya mabende tobanga eloko ya type wana Balthazar tomona yango abana na biso ya chik babilo babeta diplôme ali na Balthazar tina ba école ba préfet Balthazar bazali na oloba na yo babiloko do eza pasi do tipo babiloko asali motu moko ndo ya yesu ko pesa biso su bandingi ni maele eza pays de soif ya lisusu tozalaka na Balthazar sikoyo lero sikoyo ya bimisi boye lokola tozalaka facile na kosadapte donc comme plus donc il est sur quoi pèse sur passe nzembo bimi so ye to beta mo le kamkona bien sûr ya vrai donc le qu'on pèse passe a motu ba katata kingo on comprend Balthazar na ya biso momboshi c'est momboshi ya bi oui au petit bani siro ya Balthazar te yamo na habité ya momboshi aloba a expliquer bi libulu ali okite lisusu akati wu chocolat sondeni a expliquer na éclair mais Balthazar vidéo tona bon mon moi sa ministre ou secrétaire d'état ou mwana ya kingani yango so na tuna ndo sa mona ide nini soki alagi na etata nganda taba ifagi ba vidéo atezala te yango moni na oloba ya pasi to biso wa po bakambe po la pena ba to mona na ba mission na biso ba Balthazar chrétien bali ba mission chrétien Balthazar bazali et pe to benga profane ba musique na biso moderne bazali basala rango voir même na ba mudansa au comprendre ba biso ezali donc il y a vraiment pas c'est ça ba biloko to ko sepela voilà Dr Julien to sur l'intervention à Balthazar en personne donc apparition là qui est moto azolo basoki nini te yaza sida te na genre ya kabula maladie te donc na moko na bango pe na basi nyonso wana a força ki pe moko te e ba solola soki a força ki moko ndenge eza mabe a solola na bango moko baki à l'aise mutazo e soki ke na kati na bango mwasi moko na sida yenda ko porter plainte c'est ki ba PC sida mais au moment te ga liboma répéter ça apena liboma soki ezaka ya bande ko proposer bango mo ba ndima ba osala ngo na ba libre consentement na bango est-ce que yende nga zawana ayebite na ebita soki epa na bango bona bible ya la rateto loi wana epa na bango ezate ke mwasi ya mutu yebite même kara songi trouble de foyer de trouble bakangela voilà sikoyo yo okesi ko sala loko asali wana alobaka te so azuku sida na nga bena ya ye na ebite so ba chubeli so na batonga ngo so ya sida ya bien pena ba bondaka so ya batu mususu o comprendre ko ba injecter ba biloko wana combien de fois ya bomi ponde zana ba mibali wana o basi na bango basali bango ba geste wana carrément même na bana batu mususu ba zo na confiance à bana so ka lobi kitoko nini nango o ya leki mibali ya 400 basi o ye atamboli na bango na kitoko ba faire contrôler ba sepela ba to makasi mbongo nini oyo yaza nango aleki bato wana to na mbongo o comprendre et la raison te siko na kata wana sida yango moni ke mutu moko na Guinée bakolamba te kolamba mutu nyonso aliaka ata ndamu pone naza na sida wana ekoboma bato o comprendre soki basi wana bana do atie ba sérieux problème na foyer ya plus de 400 quelques foyers on comprend pe asali ba dignité ba personnalité ya do aza mutu oyo
baosambise en plein air bakati ya mwasi akaza baso ya moko akuta se suicidaki mpe akufaki lobi akosala sikoyo yango na bi perte na famille yangana oyo autaki kose suicide boyebi charge oyo azwaka te alaki ndenge nini mpe alaki nani na famille na ye donc eza babiloko oyo babaltazar oyo baza awa tomonaka eza badadi eza babiloko badadi bapaster baltazar bachef ya baltazar baza badg surtout awa neti awa nakoboya yango te awa mpo bazwa o bulo il faut mbeka surtout baoyo ya basi donc naolelaka bandeko na biso ya basi avokota bureau yo kota yo secrétaire ozwa bulo ofele awa okoyebena bilanga ya DG bilanga DG baltazar baza na Kinshasa awa bango ana mibali baltazar baza baali ke bato babebisi 24 ya bapoliticien na biso bana 24 nde moni baIEC baipasi donc baekole na biso kaka kala babenga baboma lwambo bana na balycéeni na yebiso yo bango wana nde bapoliticien donc bazwaka bango 4 ba20 pena bosanti ala naoyebisa yo mbongo bazwaka na so ba combien oyo baotaki kozwaka so ba 21 kasi on a ba 28 000 ana bandozo okasi yande okeke wapi nabiso batipe wana bamenakaki bourgeoisie moko ondimaawa ko makambo babaltazar na awa baali bapoliticien na biso bango wana do bazola bapeti wana bapale bayaka sikoyo boite do yo mone papa na ndako otabena ovie Goliath mais ke eta nde babendaki matoi na biso na polma na baboite papa pene oka ferme tout donc senti na ambiance na shisha mais lobby babende matoi donc nde mona babilanga na bango basekretare otabena na biwa na 4 secrétaire oyo luka mais okota te mpona nini basalanaka bazuwa donc awa ya bongo baza mpe bali donc ezwana politi boko to bapaster koto badadi nde makambo tu mbeka nde na biro dadi ye retraite yo makambo nzambe oyo olalela yango lex makambo okezwa pena de molimosi pena donc osentir epese na de salanano yo makambo nzambe toyebi alaka sacrifice nzambe alaka sacrifice dadi enanu bureau ya dadi rosa na chambre bureau ya na chambre salon eya na tv eya na bakiti mbeto ya lipo dadi asere mais aza na ndako kuna aa na ndako sikoyo église oyo osala lit na makambo nzambe toyebi alaka mbeka ela kopa sacrifice otandi mwa bamatoko alufu te dadi ye bien split chambre salon pe frère te moto ayo otika biloko ta dadi ana gêne mais base mpo na koevite ata na kati mpe ya nini comprendre na koevite mwa dadi mwa nini ocomprendre tomonaka yango mpe mais ya bango bongo te bali nde nayebiso oyo ye pena boye sara akotaki lisolo il y a des pasteurs au balingana na bango makambo utu teke ya kobala apa bayo toyebi ya minene ngai nayebi bapasteur ya mike makambo naoloba tokosela bango te po baza bato oyo sokosele mambo oyali toyojuge bango te mais toyoloba parce que na église mo na ngenge divorcé na bana mibale toyebaka te ana mwasi na mwasi yango bakabwana to te azowanga na malingi se histoire na betela yo donc pasteur wana atie mbutu na église tous les protocoles bamama oyo bayaka kopesaka badimba nini so amoni kaka wana mbongo ya ye basema banini dosanti misu bapeya bamato dosanti penaka ete prai mais bato te oye na miziki kukoloba te ya na balider mosusu ya bamabale kufa na basi badanseuse azwaka badanseuse donc ye soki oye na mouvement donc ye moko de fo mbeka conseil epesa na bandeko na biso bacongolais parce que nauti ota l'église moko
donc na grise ba sujet ensemble na mwasi mobala kangi mwasi na yabonde na pona mwasi ko ba komi ko ba koti na biro mo pe na moni awa ba longoli na mwasi akelo la basi sur tala ko tutu ako mobanga tala loko ana oyo batu musuba ninga ba domestique ya soki ya kenda boulot ana mwasi na bien olinga domestique a mwasi et ya mobile ya mwasi on comprend quand il est commandant awa eloko na osenga bena pardon eloko tipo et comment te ezalaka mais to copia mote po to la ba qui na to sali car na yo so komia so to bito piratango eleka ya yo soto pirata le guillaume tout ça non le bala yo Congo so ba zuelo kono ba bita na no aya na ba mouvement so ba beta ba nebo mona ba karaoke beta manaki ba interprétation kendo landa interprétation le kina landa yo kono otalobi yango zaiko yango nani aya ba biso to la facile ya ko copier le robot to leki caméléon Congo to leki na biso to leki na caméléon so to bito copier to copier ko le camé et loko ya Balthazar wana vraiment pardon ba Congo man to awa to bomana pena to bomana to na biso to bomana makamune awa na biso neza somot mama si na ngabongo wana na ba chambre ba ti na prison donc on a pena ko rendre visite la prison voilà merci beaucoup mesdames et messieurs to ko gena suka moi maloba pona aussi dit ça ezani na bande ko ba komani batali biso aux États-Unis na Belgique na France batali biso na Afrique du Sud na Kinshasa pe ba ya aussi des gens au batala biso na kata Kin France maloba na ezani maloba nga eza yebi ya eza la moko ya zone ya chaîne ndeka to sala promesse ya Congo eza moko ya zone ba s'abonner ba aimer ba partager surtout le connaît ça la bien pour info et partout le connaît ça la bien donc bon s'abonner tara Kin France de makambo Kin France de vraiment makambo merci na ndenge bolanda biso et ça la vraiment bien de bo benga bozo mais bo partager ça la bien mambote ya mama komi balé ko zanga on a moi déjà ba signaler to mi na suka numéro a ba mère ya o ya ngwana voilà mère Ariette Bosonga grand prêtre Mobalima depuis OCC et Benin Lola ya o ya ngwana Amalova donc Redi Wenga animateur de Lix Motonanko papa na Royan ya chichi te tu na beauté le la nyongo kaka nyongo nda na beauté so ba futa donc on a l'air voilà mesdames et messieurs chers amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois www.kinfrance, meilleure chaîne d'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment, parce que vous informer c'est notre souci majeur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi, Yannick Wenge, Mototono, avec Bonzambe, de la 12 fois mettre réel plaisir de recevoir pour vous Dr. Julien Mbengo. Donc, ici, à Kinshasa, Maliboso Talabiso, s'abonner, aimer, partager, commenter. Et ça, la biso, madame Mingi, commenter, on a pour ça en haut, aimer, partager, commenter, s'abonner. En tout cas, et ça, la biso bien, toi améliorer. Nous faisons la biso. Merci beaucoup, na Redi Wenga de Lix, maman Ariette Bosonga. Merci beaucoup, na Jomar Soudi, na Australie, partenaire à Kin France à télévision. Et merci beaucoup, na Watutu Botala la biso, vous avez tellement de choses, partager le échanger au thé. Si on veut s'abonner, on s'abonner. Et là, pour échanger au thé, et comprendre que nous sommes le mot pour aider dans les rumoussous, basala moussa malamu. Tu vas être Kimia, et il est là, pour ma botte mobile. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi so to ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boloka masolo puis politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi nous avons personne mon mastalmo besala na émission programme Yannick Wenge